biso epai na biso bayindo tata mokela yebi katindelaki biso mfumu kimbangu soki kiliti wana bapesa Kongo na maboka mfumu kimbangu soki kaka bapesaki Kongo na maboka mfumu kimbangu topesi mboko Kongo na maboka mfumu kimbangu mokolo yango nalaki bino tata Ndombele soki président de la république a prononcé maloba wana ke napesi mboko oyo na maboka mfumu kimbangu eke siko tolingi to appliquer makambo ya mfumu kimbangu nga nalaki bino leopard wana kozwa ku ebokomona mbongo wana na kati ya mokili oyo ya biso oyo ebokomona force spirituelle ndenge nini kose manifeste ekoya tina force politique tina force scientifique ebokomona Congo oyo akobikisa Afrique na mwa période moko ya mokuse bomoni changement na nyonso kozomona parce que moto azoyela biso matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet tango yonso tomeseni koloba na bino manaka yeze manaka ya kobunda kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basouvertement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita po ya lelo tokoliki ya toze biso moko te na plateau to na ndako ya mosala toyambi lisusu mpo na mbala yoko lisusu nesongi nzila fumukusu kia muzana panda na ngola na bango nde tokokabola mwa ngonga iye pesameli biso o mokolo mwa lelo nesongi nzila mbote boni pe bino sante mbote mingi tata Ndombele pona nzoto makasi na kati etumba matondo wana ezalaka bongo cri de guerre yambo penza tokota na siki ya masolo sanza ya jie 313 ans uta bakomotumba ya kimpavita kasi loko alikambo ngo etikali be propriété privée ya religion africaine l'état zekotia misote lokote pe sanza yango ya jie yango sanza ya bondumba bakermese kufungwama mokolo yango kutu na ino ya le 2 juillet soko tuni bato biso tembe na foire fikine mwali loba neteni matondo mingi tata Ndombele mosala oyo elekaka na kati na mboka oyo eteyelo ya bapaya eyaki mpona eboma boyindo nde bongo boza komona yambo nanu banango batangi masolo yango te boni bakosalela yango pamba te na bavacance ntango bana bakei kopema babongisa bango te mpo basungama vacance ezali nini balobi na yo okende kovake okomi na ntango ya bopemi yo otangaka soki otangaka elingi koloba maye batangisaki bino ntango bokomi na ntango ya vacance nde komi ntango sikoyo mpona bino kokende komona bamakambo oyo wana soki botangaki histoire balobaki na bino embouchure batangelaki bino ngomba ya Nirangongo il faut bosala nyonso na vacance bokende komona ile ya Zanzibar bokende komona Nirangongo bokende komona embouchure ya fleuve bokende komona na ntango oyo nyonso periode ya vacance il faut bo se recréer bo créer makanisi na bino bokende na musée bolimbisa ezaleli ya bakoko bokende na nini na gara kala boke komona nini ngunduka ya yambo bomoni nzela ya ngunduka ti matadi boke bomoni baexplorateur ndenge bakotelaki mosala nini ya makasi basalisaki bakoko na bino wani bandi kopesa bino mayele bakoko na biso bazalaki kolamba mabende balambelaka yango lolenge ekani toyokaka kaka sango kisasa ekelamaki ebandaki boye kitambo ezalaki kisasa ya mibale
nzoka kitambo kisasa ya yambo nanu neteni na yango ya monga lema wana okoti siko na katikati no, bongo nde kasi lokola biloko wana nyonso batangaka yango te 1921 makambo ya mfumu kimbango mbanza ngungu mbele bato bakokende pelerinage na mbanza ngungu nzinga nkuwa za kovanda na mbanza Kongo bato bakokende na mbanza Kongo mundele atongaka premier temple na ye awa babengaki yango kulumbimbi na ntango na bango babengaki yango San Salvador ekomaki kulumbimbi ndenge nini bana bazokende bazoyeba maimaleka me siko basali nini ntango bana bapemi batieli bango masano baoyo ya mike bao bapusi batieli bango kindumba mpo baza na mosala osala te nde batieli bango kindumba etango batie kindumba bakozwa misolo wapi ifo bakosa na baboti ifo bayiba ifo bongo donc nde sika pasi ezaleli makasi bokoki kokanisa mboka oyo lokola Congo mpo soki tolobi sanza ya juillet eyaki mpavita bakotindika eyaki mpavita na ngambo ya Angola me tozwa nanu sanza ya octobre coïncidence Luambo azongi le 12 octobre Fumukimbangu mpe bazongaka le 12 octobre me Congo ekosala milulu ya Luambo l'État akosala milulu ya Luambo na bitando yonso makambo ya Luambo me oyo esali mpenza te tozala na bapresident ya bayindo baministre ya bayindo bagénéraux ya bayindo bahomme d'affaires ya bayindo lelo obimi na télévision olobi yo diamantifere babetela yo histoire ya diamant oyoka bato boni bakufa mpo kaka simbaka nyonyo ya diamant baboma ye po atimolaka wese na bakwanga baboma ye lelo grâce ya mfumu Kimbangu histoire enterrée ozomona alors lelo boza korapele bana te ayaya ye Kondo Luambo toboyi te po ayembaki me tokumisa ata ye ayembaki la Belgique a échoué ozomona contentieux belgo-congolais enterré bona musango contentieux wana o Mobutu ayaki kobunda Luambo ayembaki yango boyemba nanu te mokolo yango kolandela etumba lobiko bayindo Luambo ayembaki sangwema likambo ya mabelesa yo na ya yo nga na yanga tokowela nini na moki ayembaki yango na circonstance nini politique à recours à l'authenticité indépendance apartheid en Afrique du Sud Angola lero wana zwi nanu indépendance te Zimbabwe Rhodésie voilà Guinée-Bissau soki ekozala bongo bana bakovanda na makanisi omoni bana bakolamusa makanisi tata Ndombele tozosala émission nazoyanola nazoyoka na mpasi na motema na likambo ya ndembo journaliste bajournaliste congolais na période oyo ya 21e siècle ya 21e siècle bato basouhaite vraiment barabe babeta coupe nanu bango na bango bazwa coupe mais eza somo et puis lelo Sénégal akobeta na Algérie na 21e siècle okuta bacongolais bajournaliste baleki mpe na télévision baza anti-Sénégal ya bayindo nayebi te soki ekozala na journaliste arabe oyo akoki kozala anti-barabe mais soki lelo bamosusu mpe balobi bino mpe boze anti léopard mpo soko bolingaka léopard mpo nini te bolakisaki bango mayele bakenda basala me bino botie lokola
liboke moko bayaka ke pa na bino ve club bayaka ke pa na bino ve club azeko korate ba coupe bino bokangi motema Léopard azeko bimisa misolo azeko koma isika te bino bokangi mitema bango pe balobi nesonge nzila pe na 21e siècle kasi akangi motema na seke nano yo sio mimona bato bamilingaka te ka bato wana bazoloba ndenge wana kende songe nzila akangi motema bangwana nde bamilingaka te mpo na nini eza lokola nayebisi yo omoni pasi ozoyoka ezali mpo ozwaka buku ya lopango ya tata na bino otekaka lopango tata na yo akomi mitelengano nde maloba ya tata no ezobeta yo sikoyo lokolo okomi commerçant obandi kosimba 10 francs atako nano okomi na niveau wana te kenda epai ya tata na yo solola na tata na yo yebisa ete tata ya solo nasalaka mabe me nazobunda kaka mpo nasombela lopango kolakela ngai mabe te nayebaki bomwana ekosaki nga me mwa misolo oyo napesi yo tata na ngai lokola avance osimba me ngai nabunda nasomba lopango siko yo olingi nokosala yango te siko mabe na ngai eza na esika nini ntango ozokende konyokama epai ozonyokama me yo moko olingi te yo moko olingi kobonga te ezalaka na mwana mwasi moko nayebaka azonga mokili ya molimo atikala kobota te likolo ya kiteti tata mwasi na ye ntango tata ya bana wana azongaka mokili ya molimo ye abenganaka batata mwasi na kanda wana abetaka batata mwasi batata mwasi na maloba balobaki ekangi ye mabota ebomeli ye na mabala sikoyo mpo likambo yango esila ezalaki kaka simple akende kokutana na tata mwasi na ye wana asenga bolimbisi asombela tata mwasi ne wana elamba tata mwasi alimbisa ye ezalaki kaka wana kaka ye alobi jamais na bomoi na ye akoki kokende te pa tata mwasi wana kosenga bolimbisi sikoyo ndoki oyo amilokaki mpo abota te eza na esa ye moko esenga nabengaka bato ya vita baya kopesa nga mbongo nabengaka bato ya Léopard bapesa ngai mbongo vita alia mbongo na ngai te Léopard pas alia mbongo na ngai te dernièrement watango vita azora te coupe mutu moko ya vita abengi nga ayebisi nga alobi mfumu kusu tokopesa yo nyonso kosenga nayebisi ete ata trop tard bokotya na bino mwa babi kasi bokozwa coupe te pase na banda kobenga bino kala nalobaka avant match na explika bino ndenge nayamba komite ya vita nalimbolela bango eloko basengeli kosala mpo vita azongela kozwa bakupe bango balobi nga naza nganga naza ndoki bakotikala koyoka maloba na nga te esiko nga nosala bato ya Léopard idem bayokaka mpo na ndimi ke bayokaka mpo batikali kozwa quelques anciens joueurs bamemi bango bakei bango bakanisaki ke papa lobilo moto akanga Léopard pa lobilo akanga Léopard te boko komema pa lobilo akangi Léopard te Léopard ekangama na bambongo ya bango bancien champion et puis omoni eza histoire badeforme histoire te Léopard ya 74 oyo bazwaka coupe ya moseka bayebani na boyo bake mokili ya molimo na boyo batikali bayebani bino ntango bomemi groupe mosusu ndakisa Mutubile Santos oui aza ancien Léopard mais aza ancien champion te mais bomemi ye kaso bomemi bongo bomema mpe bakiyika bomema mpe bambungu tati mpo bango mpe babetaka na baléopard eza problème ya mayema alekaki na 74 bomemi papa Mungamuni tokoboya te papa Mungamuni aza nano bato ya 68 soki bomemi bapapa Mana na bapa Lobilo mais Tubilandu mpe abetaki azalaki moto ya 74 yango azwaki coupe soki pa Tubilandu atikali bapa Mayanga na poto batumba pus bakidumu bakakoko babwanga batikali na poto bozomona te eloko bozosala eza ya niamuniamu mpo sikoyo bino moko bokanisa ntango bomemi groupe moko kuna na nini na Egypte
baza na poto balobi ke bato wana bazwi mbongo baoyo mpe baza na oyo batikali mpe na kisasa balobi bino bozwi mbongo sikoyo kolela baoyo botiki wana kolela na bango ezokontinue te bomemi mwana ya ndaye eske ndaye azali kaka ye moko ancien léopard oyo awuti kozonga mokili ya molimo bana ya kazadi bana ya mwepu bana ya kembo bango nyonso bazalaki bana ya ngoi bana ya mukombo bango nyonso bazalaki na bandi bazalaki te ifo botalaka bozomema bana bozopona bozomema basi bozopona mais faut boreselectionne bango boidentifie bango borecense bango baancien botie bango wana bana ya mavuba bazalaki te nyonso wana omoni bango moko balingaka moko te ngai nazokela bana ya bato mawa nazokela na entraîneur ibenge mawa parce que le mosusu boyebaka histoire te omoni Vidinik azalaka ne entraîneur ka bongo mais chance ya Vidinik ezalaki ke akutaki Zaïre l'air wana Congo Zaïre ntango wana na meilleur joueur meilleur alors soki botali vers club na ntango wana lokola azalaka équipe ya makasi tina Afrique vers club apesa plus ou moins 9 joueurs 10 joueurs na Léopard pour la sélection ya 72 apesa 12 joueurs. Alors na ntango nozomona na mboka awa toza na babwanga toza na bakazadi toza na babombi toza na bakakoko toza na bakidumu toza na bamayanga gudir toza na bakibonge cento toza na bakembo monsieur lebi toza na bandaye mutumbula bombardier toza kina ba meilleur joueur ba mana ventilateur bazali wana mavuba le sorcier ndoki ndombe tozali wana donc omoni Léopard wana donc bozale mususu na so bocheka koko na 11 boche mayanga keko beta 7 boche ndai ya koti na 9 boche kidumu akiti na 8 boche kibonge na 10 bango nyonso kuna wana boche baza ba biter ata bobimisi kibonge matisi kidumu place na bokoti tumba pousse bolongoli kakoko boche brinch donc nyonso mais depuis 74 nga nazotuna Congo na nous sommes meilleurs joueurs na nous sommes meilleurs mais beaucoup misa awa bambala biscotte beaucoup misa barum beaucoup misa awa même bango ba mutubi les Santos babimaka parmi ba joueurs ya makasi bakiyika bazalaki awa nani yimoko tubilando ayambaki na bakiyika wana grand nyau tout ça donc bazwa pe ba entraîneur ba Claude Leroy ba neve soki neve ya nani ba ya awa nyonso wana bozwa ya ba mindele ya batu mwindu ya banani nyonso mais na tango eloko wana ezo continue il faut boyebaka ke les mêmes causes produit les mêmes effets soki eza bongo il faut traiter cause siko nga nazolakisa bango batraite cause balingi te lokola baganyaki le 30 juin balati vareza pembe le 30 juin balobi tembe mokolo bakolata susu pembe rouge setovandi na biso tozotala bango moto batiaka tembe contre bango moko parce que nature tala le mosusu na profite tata ndombele mpo na explique bandeko omoni nsiku oyo totangisaka ezali loi ya nature ndenge bakeli mokili oyo biso tozotangisa eza ndenge donc maye tozoloba na bango ezali loi ya nature bakobongola yango te bango okobongola loi ya nature te bobengisa bamindele bobengisa bamindele baécologiste baya babongola elanga na periode oyo bakomisa yango elekwa mbula epai na biso bobengisa bango basali bangene na baappareil po tondima bobongola nature bokomisa periode ya mbula na elanga oyo soki ezaka ye moko nature te moto akoki kosala donc eza loi ya nature baliaka babotolaka bantaba bato wana balobi omoni bato oyo soki baganye lisusu bakosilisa biloko na biso soki bato wana baloba bakenda nango
ti bozosilikela bolasie me bolasie fo beta bale ekende likolo mpo bopola mais oui parce que mokolo ezali fo bolongwa bolasie eyangani te malchance ozomona balobi na arbitre arbitre asali injustice ya arbitre esukisaki bino na dd ntango bokoti na bapenalti botangelanga parmi bapenalti esika wapi arbitre asalelaki injustice soki eza malchance te mwana na bino alibosaki abeti penalti ekei ry eke na mopepe amonaki file te bon baninga baye yoka gardien na bino mpo ngai natalaki na ngai te navandaki na ngai nayokaki gardien na bino soki mpe ezalaki nini yoka ye akendeke kote mosusu balo mpe ekendeke kote mosusu sikoyo nayebi te kote azala kolanda eza bala molimo oyo azalaki kolanda eza nini wana bino mais resultat na suka ebimi yoka bato wana batiaki 4 bi bino borataki mibale sikoyo soki bango babeti 5e ata barate bino ata botie bolongwe sikoyo bolongwe bamakelele nyonso botiaki donc omoni eza mobeko boyiba bantaba bato bobotola lelo bokolobaki o te biso tozalaka te soki ozalaka te tata na yo azalaka omoni parmi bato baliaka bambongo ba léopard bamosusu bana na bango lelo bazaza na babibonga ozomona ngo sikoyo bon sikoyo soki obali mama wana aza na bana kasi bana na mbala moko ya yo te alors soki okuti sikoyo niongo ya ndako ezali mpo baza balocataire niongo ya ndako eza okofuta to okofuta te sikoyo soki boherite mboka eza na malchance il faut bosala nyonso donc nesoni ya nzila kutu azoloba mawa po eza nini omoni bato wana ntina bazoboya bazotia nde tembe na nesoni ya nzila tokoprouve ye bokoprouve nga nini ese ngai nazoloba na pare na nga bozwaka maboka mpo boprouve nga bobosani ke ntango babetaka coupe batiaka liboka te coupe eza liboka te liboka eza eloko mosusu keni coupe eza keni bino si bomona match ezobetama bazwi liboka batie wana keno bozowena mais koma bave club bakondima nganga na bandundu apesi bango liboka o liboka oyo eza coupe boke kozwa coupe titre symbolique etango mosusu quel titre symbolique liboka yalandaki mpo na forme te liboka batutelaka yango tata moni soki moto azopia bino epuis nakoyebisa bino eloko moko meme la croyance ya bakisi na profite mpo nayebisa bajoueur nasunga bagardien nabanda na bagardien nga nakamwaka nayokaka gardien soki azoyamba oyo babeti penalti akei boye ye balo ekoti ngambo mosusu mpona bakosaka bango mpo nga mpe nayambaka bazokosa bango ke tala lokolo ya joueur bongo oyo ekoyepa ino ekozala lokolo to ballon il faut tala ballon talaka ballon direction ballon ekozwa yango wana yo okokende kotalaka même entraîneur na yo soki ayebi soki tala lokolo na ye yebaka ke ye moko entraîneur akosamaka bongo batalaka ballon direction ekokende nde yo okolanda ozomona parce que effet elekaka na penalty joueur oyo akobeta penalty amonaka ballon eza mosika gardien oyo akoyamba penalty amonaka ballon eza pembeni donc bango mibale banyokomaka na eloko wana alors soki olingo tia gardien bi na penalty kotire mosika mingi te a 1 mètre pusa kaka mwa demi moke ezala kuya mwa makasi akokweya te akoningana te akokotia na lokolo te ozomona donc oluka no mindondo ebele te alors yo mpe gardien soki otali ekopermettre yo oyamba alors il faut déjà bagenou na yo oprépare yango na kokita to na kosote kisi na bale ezalaka te mais eloko nini esalaka bato eza baémotion ntango match oyo eza makasi parce que ngai na bandi boye tozwa exemple ya vita na imana vita akobeta par exemple na belor vita akobeta par exemple na
tozwaka équipe moko ata ya deuxième division. Est-ce que vite akosala kisi akosala kisi te to daringa akosala kisi te bakoya kaka boye baganye mpe bana wana mpo bana wana baza kaka. Mais ceux qui bakobeta par exemple na Belor soki bana Belor basigné balobi ke il faut to gagner vite botieli bango baprime okomona vite akokemba mokolo yango na match wana to daringa kokemba eza kisi ezosala te. Sikoyo bajoueur oyo bakobeta neti vite ayimana donc bazomona engai lelo awa do basupporters ya vite to yayimana bazozela eloko moko ya somo. Sikoyo baconvention nde eza na kati parce que ceux qui ezalaki bongo mpo ni banganga bakoorganise bino te ata 24-0 to 25-0 to 50-0 mpo na nini sikoyo bozwa baentraîneur baentraînaka baekipe na esika ebongaki bozwa na bino kaka banganga nganga ye asalisali bakisi na ye ayebisi bino ke bon ndenge boza boye bokoganya toza no footer yo gardien soko tire ka balo bana na poto epano soko tire kaka pa eke kota kuna ono ese bino si bamona nganga asali kisi bapesi gardien baninga azolalaka na poto te tata eza kaka ba omoni somo somo eza na bana mosusu bakende opesaka babiki basambelela biki na bango mpona eza na examen d'état kobanga kaka te kobanga eza kuna te tanga bacour na yo malamu tanga bacour. Alors omoni biso leto banaya koyamba lere moko omoni mpe baninga bajoueur bataka soki ezobeta omona mpe abwaki ba 1 likuta wana lere ba 1 likuta pa abwaki yango na filet pa abwaki le mosusu omona babwakeli yo misato mosusu mpe tuti yo omona na bengi bano bazali kokumisa biso wana nayebisi bango bozwilanga ba 1 likuta yango wana bapesi nga yango baye nango moi nazobisa bango na bemoni oyo obwaki eza 1 likuta eza balon te nga nazozela na mona obeta balon ekota omoni 1 likuta no natia yango na poche natia na poche ya kilote tata bakotya bi te so nayambi balon nene biso omoni balon na yo yango nayambi okotya bi te awa donc sikoyo ye lokola nga si nazwaki 1 likuta na ye natie na poche espoir mpe si ekufi nango osomona et surtout lokola nayambi deja moko nalakisi yango boye tika matondo nesongia nzila koyoka bino ntango bolobi makambo ya Léopard tososoli te lelo nano bapesi bino esika te me na kotala mosala ya nesongia nzila ekabwani na biteni misato bolobaki bobandaki kosimba na bahome religieux bokei na bahome politique sika boleki na bahome de science. Mais chose curieuse esika bouti na bahome religieux te lelo mbondeze nano kobeta beglize zena no kodondo awa na mboka bosilisi na bahome politique bolobi bokoti na bahome de science mais bahome politique ba considérer bino kaka te lelo kombo ya mfumu kimbangu religion kimbangiste nano comité religion d'état mosala wana tango boze koleka bitape wana boze koleka yango kolandela ngonga na bino ya mosala boze koleka yango po ya matoi mangongi na bango bino bosali ya bino bolobi to boze koleka yango po bosembo bolongi religion bolongi politique fo bokenda na science. Matonde mingi mokolo yango bandimaka te ete mopepeza mai mokolo yango mpe bandimaka te ete mai ekoki mpe kozokisa yo ebuki yo mpe loboko bandimaka te metika tosembola bato bavandaki bayoki mopepa leki akei boye pa azongi boye aza nani yango toyoki ye kaka tomoni ye te basutuka boye mopepe ake kolata malili ya mwa makasi akomi mai alobi ngai oyo nazalaki koleka mosusu alobi omoni ngai ningai na pakolo mbata ntango ozala koleka azwa ye boye azokoka kozwa ye te omoni abi soki nasimbaki yo nde olinga komona kala mpe mingi te amoni kaka mai akangami akomi libanga omoni bazwi libanga wana bangumi ya vimbi
mais mai soki babambi yo kovimba te mais libanga glace euti kaka mai te mais so babambi yo wana ekomi likama komi likama soki bazwi lengo ya bloc ya glace bamamoli yo na motu okoki mpe kokende okei mais kantine ya mai so basopeli yo eloko te matondo mingi eza kaka biyano topesi ete eteni ya molimo eteni ya politike sikoyo tozokota eteni ya glace eteni ya glace bokomona bango na bato ya politike mpo sikoyo balingi bamona mai te ntango bapemaki mopepe basosolaki te ete akozala na ntina bakobana komela mpe kolambela omoni tozokende kaka kuna bokitisa mitema toza na kati ya manaka mfumuki mbangu alobaki boye moto mwindo ntango akomiyeba akosala bengunduka ekokamusa mokili yango wana alobelaki science moto mwindo ake kolia kisuka dendon mpo abokoli dendon te mokolo akobokola dendon akolia kisuka dendon te mokolo akobokola ngulu akolia makoso te mokolo akosala bilamba akolata su tombola te eza nango bileko yango bomoni ele politique ezalaki koyoka nzinga ya mokonzi ya mboka bayeba utobima bazalaki nde kobanga mpo bayebaki ete soki sango oyo batiangwa na application bango ekosilisa bango valeur yango moni bazalaki koleka eza bitumba te twana bitumba na baimpérialiste ata lelo bazokana mokonzi ya utoleka eza kaka bitumba na baimpérialiste donc na mokuse kolandela baetape toyanoli bino ete libanga ya glace ekosala mosala nango mai mpe ekosala mosala nango mai mpe ezindisaka mboka omoni matondo mingi matondo nesongi ya nzela toze mpenza kobenda na nsima ya ntango kasi yambo tokenda na kosukisa manaka soko bozali na toli ya kopesa chef de l'etat mpo balobaka mwana bakopesaka ye toli yambo akenda mabina to yambo akenda zamba kasi na oyo si auti zamba te na kotala chef de l'etat actuel le président Félix Tshisekedi aponi ndelo oyo epesi etumba na bino mokongo esika touti na président sortant peuple congolais azalaki n'importe quel peuple te azalaki descendant ya fumuki mbango ntango nyonso ezalaki discours ya président sortant président Kabila mais na oyo akoti lelo ye atie ndelo ye atie miso na baimpérialiste oyo esika nyonso touti bango nde malheur ya Afrika bango nde malheur en particulier ya République démocratique ya Congo bino etamba ibasimbi molimo mwana nano akoti zamba te bokoloba na bango matondo mingi tata Ndombele elongo na bandeko balandi tokolikia na ntango oyo mokonzi ya mboka lelo atelemi na ngbende ya bokonzi mpo akamba mboka soki bino bolobi ete apesi mokongo na eteni ya mfumuki mbangu biso soki tokopesa toli biso tolobi te nanu apesi eteni ya mfumuki mbangu mokongo te pamba te na ntango bakendeki makambo ya stade wana bakendeki omoni bapaster ndenge bazali awa na mboka oyo mosala na bango kowela ata na président sortant na bamanifestation officielle nyonso bokomona bazala kozala bakatholike baprotestant baorthodoxe basalutiste bamusulman na bakimbangiste donc bandeko bachrétien église kimbangiste bango nde bazala kozala religion africaine azala kozala boye te na visibilité nyonso ti
po eza na bitumba mosusu tokoexplike yango na media te. Sikoyo ntango mokonzi ya mboka akoti ya mine eza normal mayema leki na bapaster ezalaki ntina ezala pamba te soki wana ezala te plasa mfumu kimbangu ekoyebana te na mboka wana. Me bato mosusu namoni basaleli kwa ndenge bozoloba na bapesi mokongo mokolo yango bapaster baganga baza na bisengo bazwi président ya jeune bazwi président ya bagroupe de réveil bakritike sikoyo catholique kolo franc-maçon kolo rose croix bango sikoyo babimi bato bagroupe de prière babosani histoire ke groupe de prière moto abota ye catholique ebanda na groupe charismatique. Sikoyo mama ya niau neyebi te soki si abota mpuku soki si abota mbwa akobota kaka niau akobota kaka niau po yezu aza na catholique ye wana kaka Marie ya catholique ye wana kaka Barthélemy ya catholique ye wana kaka Salomo ya catholique ye wana kaka donc bareprendre na bango kaka épître ya Paul na bacorinthien eza catholique ozomona donc wana eza jeu catholique asalaki bafingaka ye donc eza kaka christianisme. Alors ezalaki normal bakende kotonda kuna pembeni ya mokonzi ya mboka ndenge bamesanaki na bafaux prophétie oyebi mwasi oyo ayebi kolamba moto ayebi mosala soki aza mayele awelaka te. Omoni na classe batuni motuna oki bana nyonso prof maître mwana mayele avandi alokola bato nyonso batomboli mosapi boye nga natombola na nga te mpo maître ayebake nga nayebi te po atuna nga moni po keba na kati ya kowela baotya bino confusion bino nyonso siko bakendaki kuna te mokolo yango bayemba babina bapesa elaka na mboka Léopard akoya na coupe eza bapaster baleka baloba na losambo na bango elembo ya liboso eza coupe siko elembo pa liboso ezaka mpe coupe eye te balongwe yango motelakisi ke mosala bapaster bakendaki kosala yangwana te eza yangwana te siko mpona eyebanake mosala yango eza mabe bongaki basala yango mpo soki basala yango te bokoyeba ndenge nini eza mabe nano biso tosepelaki bakende kosangana te bino mona biso toloba te ye moko mpe mokonzi ya mboka ndenge avandi na bango siko aza mpe komituna bongo bapaster oyo baprofesi nyonso bosalaki siko bino boloba iso bosambeli coupe koya bokati balien siko lien ya Léopard ya 74 ekatani te ndenge nini singa nango bamonaki kote kangamelaki te mais Dieu voit tout nayebi te baleka na télévision lelo baloba ndenge nini singa Léopard ekatanaki te nani asalaki erreur oyo asimba singa Léopard oyo bango bamonaki te paster na bango balobaki ke baza plus puissant ke bokoko po bakanisaki bokoko eza satana. Alors le plus puissant na mokili oyo eza nani eza tata mokeli te soki alobi ke na mopepe akopanza bandako na bino akopanza mo moto akokanga ye te soki alobi na mai ya kotelemisela bino bambonge ndenge adengi moto akokanga ye aza te ye nde le plus puissant. Soki alobi lelo akolongola bomoi na yo le plus puissant. Siko formule nini ya prière basalaki te na stade oyo ezangisaki esaki bakendeki babeleli basi mibali bana mike bango nyonso tokange tobengani tosali boye toligote todelivre mboka tata le mosusu bozoyeba te na eloko moko ezalaki clé bapaster balobi bazwa drapeau ya mboka bapesa epai ya kombo wana bazwi mboka bapesi epai ya kombo wana donc elingi elobaki kombo wana d'après bango eza na nguya ya koneutralize alo bapesi ye siko botuna ye mutu bopesaki
mpo bopesaki epai yesu bopesi mboka epai yesu sikoyo mokolo yango na match ya léopard namona bajoueur mpe basambela bapaster mpe basambela ezalaka dimanche mokolo bolongwaka ngai mokolo ya losambo basambeli awa na mboka ngai nalandi bajournaliste balobi ke et surtout lokola eza mokolo ya priere sikoyo yesu azwaka to azwaka te mboka mokolo yango akangolaka yango to akangolaka yango te omoni oyebi nga makambo so esekisa yanga o tokangi molimo wana yo okangi molimo omoni ye bo soki atelemelaki na nsima yo kota liboso ozoloba nakangi eloko oyo ozomona te yesu avandelaki kote nini oyo bango bake kopesela ye mboka ye avandaki na droite ya père mpo akenda kovanda bakatoliki baloba ye avanda na droite ya père sikoyo nani yango awutaki awa na se amataki na likolo lokola ndenge ye amataka soi disant ake kotikele mboka ke ndenge bazalaki na stade wana babomela yango bato eske yesu ayaka wana nayebi na nga te ali omniscient omnipotent omniprésent matondo omniprésent na match mpe azalaki na match mpe omniprésent azalaki sikoyo ndenge nini omniprésent na match abosani ke na stade bayokanaki ye azwa mboka alakisa bango ke ye azwi mboka mpo bayebi te na koinforme bino lelo bato nyonso bayebaka te bayeba boye yesu le véritable aza na kana biso aza te na kana bino wana ti botiaka bamakelele omoni yesu aza na kana bino te parceke makambo bolobaka mpo na ye eza lokuta soki olingi ososola yango yo moko zwa bible ye zwa répondre yo zwa bible fongola Matthieu 15:24 oyoki alobi ye atindamaki kaka mpo na bana ya israele après yo luka parmi les 12 tribus ya israele moko oyo abotaka tata na yo to koko na yo oyo abota yo soki omoni ye nde obimi olobi sikoyo ke yesu aza mpo na yo parce que omoni ndelo ya mai yo bomonaka ya baoseya oyo religion nyonso soki ekati frontière ekomi satanique mpo na peuple mosusu omoni napesa bino exemple ya christianisme na islam christianisme ezalaki na poto me ntango eye na afrique ebandi kozwa baafricain ateki bango na amerike zandu ya lobito zandu ya luanda zandu ya ili ya gore eza zandu ya christianisme ezalaki kotekela bayinda islam epai ewuti ntango ekoti na afrique asali mpe kaka meme mosala ateki bayinda zando ya zanzibar zando ya nyangwe ezali paske barabe batekaki bayinda donc na barabe na bamindele baza kaka primise na skole baye mpona kolangusa bato mwindo donc epai bango bawuti lipamboli ezali soki otali religion islamique ezomatisa barabe me ezokitisa bayinda soki ozwi religion chrétienne ezomatisa mindele ezokitisa bayinda ndenge nini bino bokoya na kombo ya tata akeli likolo na se roi ya justice botelema na stade bozwa mboka bopesa yango epai ya yesu bongo nzambe andima yango jamais awa nzambe akabolaki mokili akaboli barase mutu te mutu akaboli yango parmi les sauveurs oyo baye na mokili ezala mahome ezala buda ezala yesu boyebisanga nani aza na nzoto eza transparent moko te aza te mutu na mutu alati couleur ya loposo aloso botali biso na loposo mwindo mutu alata loposo na biso eza mfumuki mbango donc tokoki kozwa mutu na réincarnation totiela bongo soki mutu oyo na tour elegaki bobengaki ye kombo par exemple kolomboka ntango sikoyo aye na deuxième tour alati nzoto ya sala mosala bino bozomona nani sala mosala topesa bino exemple moko na bible balobi ke Jean Baptiste azali Eli
oyo esengelaki aya. Mais Jean-Baptiste babengaki na kombo ya Eli te. Omoni? Donc molimo ya Eli eye elati Jean-Baptiste pour préparer nzela ya Yesu. Siko Yesu azalaki esprit nini? Soki akokende kovanda na trône ya David, est-ce que Yesu azalaki David te? Ozomona sikoyo. Alors, tangu Yesu akoya po avandisa bokonzi ya Israël na mabele oyo. Nani avandisi christianisme? Eza constater les grands. Donc eza molimo mobimbe ye, mais alati nzoto babengi ye nani? Donc na mission oyo liboso eza mususu ope mususu ope mususu. Biso epai na biso bayindo tata mokela yebi katindelaki biso mfumu kimbangu. Soki kiliti wana bapesa Kongo na maboko ya mfumu kimbangu. Soki kaka bapesaki Kongo na maboko ya mfumu kimbangu, topesi mboko Kongo na maboko ya mfumu kimbangu. Mokolo yango nalaki bino tata Ndombele. Soki président de la République a prononcé maloba wana ke napesi mboko oyo na maboko ya mfumu kimbangu, eke siko tolingi to appliquer makambo ya mfumu kimbangu, nga nalaki bino lepar wana kozwa ku. Ebokomona mbongo wana na kati ya mokili oyo ya biso oyo, ebokomona force spirituelle ndenge nini kose manifeste, ekoya tina force politique, tina force scientifique. Ebokomona Congo oyo akobikisa Afrique na mwa période moko ya mokuse bomoni changement na nyonso. Kozomona parce que mutazoyela biso ba politicien ya makasi eza mfumu kimbangu. Mutazoyela biso ba homme de science ya makasi eza mfumu kimbangu, parce que esengeli boyebaka Israël azali kobelela bokonzi na bango ezonga. Ezalaki bokonzi ya banani? Eza bokonzi oyo ba Salomo ba dirijaki bango. Eza bokonzi oyo ba David ba dirijaki bango. Et non bokonzi ya ba Romain. Eza pe lokola biso. Lelo tango tokobenga bokonzi ya tata mokeli. Eza tolingi tomona bokonzi ya ba nimi ya lukeni. Ozomona bokonzi oyo ezalaka na batango wana ekoka koyela biso na tango oyo. Eza susu te tomona bokonzi oyo ya ba monsieur Torder, ya ba gouverneur, ya ba colonie, ya ba mindele awa. Donc esengeli boyeba mokili ndenge eza kotambolela. Nga aza moyindi, tata na nga aza moyindi, histoire na ngai ifo ezala na tata na ngai, na tata ya tata na ngai, na baboti na ye eza pe na ngambo ya bomama na ngai nde kosala. Soki bango po Barack Obama aleka président ya États-Unis bake koyekola ti bamona ke koko na ye azalaka Suissesse nde bandimaki akota. Mais entre parenthèses mabomba mi ezali descendance ya boyuda fo ezala na kati. Eza makambo ebele, eza makambo ebele. Mboka etambolaka te na bamakelele boye bobeti mbonda bogangi. Mboka eza na mabomba mi na yango na boyebi na yango. Eza na eloko mosusu bokende kosimba misika boye. Eza na eloko mosusu ya boza. Omoni na rompe Wileri ezalaka na monument moko ya passation de pouvoir entre mundele na mutu mwindu. Bolongoli ekeko, bolongoli monument wana, botiaki yango wana. Histoire ni bobeta la place. Etika la pole. Osomona bozwi bas relief boke kobomba ya construction ya chemin de fer boke kotiabwe. Oyebi tango mindele bamatisaka bamatisi elili ya Yesu likolo balobi na bino botala likolo. Nayebi te tango bozotala likolo madeso ekowuta kuna, ngube ekowuta kuna, fufu ekowuta kuna, obi bazotalisa bino po bo négliger mabele bango bazwa bomengo na bino bakende na. Donc omoni eza na ba réalité. Bon, biso c'est normal, il faut battre yina biso parce que bayebi ke eza kombote. Matiti olingo dondwa na sika wana bayebi sote ozocha bosoto folongwa. Matiti osepela te. Matondo bandeko balandi to bendi penza suka ya manaka na biso bosufu itoka bona koyamba ne songi nzila na manaka zero kola kokenda ne bale kotoka mai eloko yonso ye kokumba ekotonda kasi mai ekotikala bale kotikala
bosufri kasi tolaki bino tokozonga lisusu epai ya Nesongi ya Nzila mpo ya kokoba bongo mituna ye boze kotindela biso ntango nyonso. Nesongi ya Nzila tozongisi matondo ndenge bondimaki koyamba biso. Matondo mingi na lisese wana bopesi tosepeli makasi pamba te baye bazali atoki mwa 3 réservoirs ya mai citerne misato ake nango ake amoni ke mikolo nazosala publicité ya citerne wana azokabola mai bato bazoya epai na ye abosani ke azopesa bato ku ya mai ntango mai ekosila na baciterne wana bato bakokontinue koluka mai ye lokola afingaki ebale akozala na soni mpo ya na ebale me bato wana ye apesi gu ya mai baokende na ebale citerne ekoriske koma ya kolukela soki okotya mazuti soki okotya nini obie soki eloko nini okopalangana kaka boye bato mboka mpe bakimi yo parceke ozalaki mokaboli bamai nzoka mai wana otokaka yango na ebale ti ofingaka ebale nzoka yo ozalaka no ebale te yo ozalaki citerne ozwaka mai na ebale matondo mingi bayindo bozwa mayele bolamuka lokola balamusi bino na pongi kolandela ntango oyo mundele ntango nesi esilaki tokomi na ntango na biso matondo mingi matondo mondele ntango na esi esilaki tokomi na ntango na biso tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima mpo na manaka esusu matondo mingi matondo